fidèles internautes, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine préféré, Découverte, présenté par votre humble présentateur Platy, l'intelligence du travail. Je remercie tous nos abonnés pour votre confiance et fidélité au sein de notre chaîne Isaki José Yungu Télévision. Là en particulier, je vois le boss de l'entreprise depuis Nouvelle-Zélande, Papa José, l'homme simple. Je sais que vous avez branché ce côté en ce net moment pour suivre cette émission. Coup de chapeau à vous. Là, je vois en Autriche Mama Yuyu, c'est bien lui. Mama Yuyu depuis Autriche, Mama Sociale. Na peshombo te seke zoamio. Na yebi que vous avez scotché branché 5 sur 5 sur News TV pour Nakolanda et mission Yamokolo Mwalelo. Je ne peux pas commencer mon émission sans toutefois saluer également Mama Karine Luta depuis Australie. Na yebi que yo posa branché 5 sur 5 aux Olandangaï na minute oyo. Ce qui n'a reçu 5 sur 5 na ba écran nabino, c'est grâce à l'équipe technique qui m'accompagne. Là, je vois derrière la caméra Dome Vision, Oyazo Salamoussala Malam Nakatia, News Télévision, coup de chapeau à vous. Je reçois pour vous aujourd'hui quelqu'un très important, il a des potentialités redoutables. D'ailleurs, c'est un homme de Dieu. Avec lui, Torobé Tamasolo sur les actualités qui circulent actuellement sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Vous allez lui découvrir. Il est déjà là à mon côté. Bonjour, prophète Ngefa. Bonjour Nzambe à Pamolayo, le Kouma Sanzouli, ils ont pas Nzambe. Parce que la Bible est bisabiso. Mon côté, à quoi il pas Nzambe, ce Saint-Esprit est bien guidé. Ouais. Quand il pas Nzambe, pour que matière à solo, c'est Dieu qui a permis. Alors, avant de bande émission à biso, il faut tout bon de là encore. Ouais, problème. Tata n'a tiqué mission à ma boko na yo. Au battre là au sunga. Pesa journaliste Maël. Boya science intelligence. Allo ba uté pa na yo. To tiki mboka kongo na mokratiki na maboko na yo. O sunga biso na makasi na biso to kokate. To tiki ba diaspora na boko na bino. Yo batela bango, o sunga bango, loboko na zakat na bango, po so bango bazui bango ba kopambola biso. To tiki mboka Ukraine. O bato bazako sila na maboko na yo kolo ete bazo bundela pona mboka na bango basa eloko te zala côté na bango Yahweh bato nyonso balingi kotia mokili na mabe na potopoto na mopotu na kata pelengendu na kata souffrance kolo so charger na bango bana na biso po sukisa na biso comme na tata pe na mwana na molimo santu amen. Amen. Merci pour le sambo. Et puis merci pour répondre à l'invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Prophète Ngefa, un mot pour na bateau, nous sommes basés dans la Katia News TV télévision. Bon, bateau sont dans la télévision na bino. Bakolanda pas mbaté mais bakolanda quelque chose. Parce que tant que tu as une émission, tu as quoi ma théâtre traité. Tu as quoi ma réalité, surtout biso basai nanzan. Tu as la lumière du monde. Un mot ça nanzan bien expert du monde. Hein? Mais bah conduire au souka na yango mais c'est les journalistes bah souka kaka pas basai nanzan. Alors au bazolanda biso bah kobima na quelque chose na bo vérité na bo solo pe na ba réalité. Au lobby vraiment et le roi solo prophète Ngefa Losako. Nzete betela mbula et banga kakete. Moi na ikanga Losako. Ezui moninga kosekate. Yasuka, prophète John Ngefa Losako. Chokolilo nde makonji makambo chokolilo. Zanga chokolilo kanga libala. Zanga chokolilo kamwete mwete. En tout cas, bande kobalandi ya News Télévision, ils a bien le prophète Ngefa en personne. Oyoboyo kaka lelo na yambi na plateau nanga na kati ya News Télévision na émission na biso Découverte. Prophète Ngefa, Matou Samuel Awuti Kobala, 5e mariage naé où il s'allie polémique. Na ba plateforme sur les réseaux sociaux. Quel est votre appui? Mais problème langa ezali so na moni mokana na Nzambe liba le pekisa mité. Mais baba la une seule fois papa. Baba la mbala 100 20 30 3 4 té. Pour na pluriel et ba ina 2. Des comités na biliard. Ozo komona so komona loko liboso au sali échoué yami balé échoué 3e 2e tikana. Pour likole ezali yombo. Soki na moni na likambo ya frère Bissou Matou Samuel. Na moni Matthieu 19, si c'est lobby na 7, lobby boy.
bato ba du déception pour nangai na moni bo balate botika lokola Paul ozo komona ça dit quoi soki pour répéter mutu to boye hein soki mwasi wana azong si dot na yote to mobali wana a répéter yo okobala mwasi mobali mosusu directement ozo commettre adultère et soki mwasi akufi pour mobali to mobali akufi pa mobali ezalaka na mukana moko Romain 2:7 il faut 4 alliances wana libala kokufa na nzoto pe na molimo tolobi ete basi nyonso matu Samuel abala oyo bakufa est-ce que basalaki Romain 2:7 c'est ça le problème. Hein? Soki abali basali yango te babomi libala na butu te na moi te soki matu Samuel abali moi officiellement asali kaka ekobo ndenge mokanda na Matthieu 19 azobisa biso na 1 jusqu'à 9. Oh, c'est vrai. Alors, ça. Nous ne refusons pas. Pour la zolo banabete na ko préfère na bino. Oh bobali te bozo ko langai. Pourquoi pour la lobaki yango à cause de la déception boy. Au moni papa to boy chaque temps comme Nzambe e fingisa maka e kufaka. Parce que moyaka moko a fingisa ba yakanyos. Ezali choix ya Matu Samuel. Pour nangai. Ndako ya Matu Samuel ezali un esprit de mort. Ba voiture na esprit de mort. Biloko na esprit Matu Samuel a un esprit de mort. Pourquoi la bien esprit de mort? Ababa la dibalo pa qui pose un autre. C'est ça. Il fallait ça abstinence sexuelle. Et ça d'accord. Aboti bana bakoli akolukani. Il a l'argent, il a des enfants, azana nyos azolukela nini. Hein? Bolemba mabalade? Hein? Alors ça dit quoi? Motorolanga. De là c'est moi c'est langa koufi. Hein? Bana nanga bakoli, je reste comme ça. Na bala sous na ça na libana. Prophète qui fait. Zera na continue quand même. Je reste comme ça. Pour na boy de sousou, biloko les ça mais sous pour Nzambe a fini ça. J'ai dit quoi? So on Matu Samuel. Tant na bala ka basi wana. Atandaka bana na ba veste noire, chemise à pembe. So ben moi c'est akufi. Atandaka pe bango kaka na veste noire, na chemise à pembe, ça dit quoi? Hein, il y a quelque chose. Oh, ils ont dit wana. Alors, maman, Bible Bisabiso, Matthieu 10:16. Hein? Je vous envoie les brebis au milieu des loups, soyez prudents comme les serpents. Moi, ça les bossa koufi. Yami balé à koufi. Yami sato à koufi. Yami ne à koufi. Yo ye 5e na tembe. Hein? Famille oh yo pende ali organisée. Oh ba ebi Nzambe. Ba ko ngamona ba ko pas Matu Samuel. Pourquoi là ce jour de mort? Ya ya ina tembe parce que mission maman na canadienne. Parce que mission nini ayaki. Ya le ki maman kapina osambe. Ah, oh maman kapia bimisaki biloko. Hein, tala na basi tu bakufi wana. Hein? Moi c'est la yeni na foi moko diabolique. Ya ngoma li Bible zo bisabiso Jacques. Chapitre 3, verset 15 à 16. Cette intelligence ne vient point si très haut. Il est charnien, physique et diabolique. C'est ça. Non, ma foi, on est la foi sans œuvre. Il faut qu'on tala. Et là, on est dans le cas. Et là, on est Matu Samuel, Toboye, Tenini, Mboka, Yei, Bilelo, Lisusu, les Kamboy sont à Lisusu. Nzamende a fini ça. Oye papa, Nzamende a fini. Bato ba se divorce, basi ba kufu, ba vanda, ba tout. Il ne continue pas à vivre. Hein? Toboy loko susuka omoni bino basai na Nzambe bakisi na bino bondoki na toboy biloko papa pour Yesu azo fingisama à travers biso basai na Nzambe. Conseil nga bisa Matu Samuel nini avant ko bala il faut quatre cordons ombilical na source. Le mal c'est Matu Samuel il a yebi ba impact nini signa oyo sala kate 5 basi 4 bakufa. Ce n'est pas facile. Hein papa, ce n'est pas facile. Ayebeli yango akoko sala ata boy ba pasteur nyonso akoko tala papa Kelani mpatra ou bien akepa ya papa Baruti akeba sololi bakati cordon ombilical ya esprit de mort batie maboko parce que oyo batie maboko et comme il sanctifié dans 1 Timothée chapitre 4 verset 4 peut bapêcher pouvoir cette fois-ci lui n'a pas fait ça pressé à la vie et là on nini ekobota sim ça dit quoi liboki ya moninga babumba na ko ngate okolala nzala nasuki wa
Prophète Ingefa, merci beaucoup pour l'intervention. Ce qui n'a comprendre bien, où tu peux soulever point mort sur Matou Samuel. Donc c'est que Tibasi Naïba Koufaka a yébi quelque chose sur lui, il n'y a pas si nabango. Peut-être à Zando qui toi un impact, moi signal diabolique, et les qui basi. Romains 14, verset 4, et le but qui a tué de juger mon serviteur. Nous avons besoin de permission à juger serviteur. Mais Ephésiens 5, 11, après c'est surtout condamné par effet. Mais jugement, tout ne pas. Hein? Ce que nous disons aujourd'hui, ce sont les effets que nous condamnons. Mais nous ne sommes pas à la prérogative parce que la Bible nous interdit. Ça dit quoi? Mais na kati na yé ba fait wana ezali. Hein? Yango na loba kete les choses spirituelles, ça se voit pas les nez. Mais les choses spirituelles et mon raté. Et Babik Sangoga spirituellement. Dieu est esprit, il opère avec esprit. Satan, il est aussi esprit, il opère avec esprit. Tout ça, la Makambo, dans Jacques chapitre 2, verset 9, c'est le favorisme et le fanatisme. Dieu nous considère comme un aveugle. Et là, quand il y a tout ça, pour nous, conseil, il y a un peu ça y est. Atika la boina banana continue sa vie. Qui a de ce mois-ci, à bal officiellement, les camoussous, il y a des apasses. Ah, on m'a dit, Reine ici. Alingaka lia mwasi na lei. Là soki mwasi akufa to biteki ba okufa. Nous donnons des exemples. Ben bon on a continué. Est-ce que soki mwasi akufa ba sosi des enfants. Alors ba sosi des enfants. Alors so banga bango, loba ayebi tina nini a sacrifier ba si wana. Ce qui n'a comprendre bien c'est que 5e mois so pe akufa tant que nan soka kati cordon ombilicalité. Mais ezali singama tembele. Hein? On a pas cette opportunité, il doit voir Papa Barout immédiatement. Il doit voir aussi Papa Kelani. Parce que Papa Kelani, papa de l'église de réveil, il a le pouvoir. Appareiller pasteur à Congo Azate. Na Kinshasa Azate. Hein? Appareiller Azate, bateau attendez ni balé. Appareiller Bazate. OK? Bateau avec revoir Bango. Hein? Mais il y a revoir Bango na ebandeli ya avant Abal. Déjà Abal a revoir Bango, ils ont son impact. Prophète Ingefa, ce qui est à Kyo, par exemple, qui est au Koufeli Bassi 4. Et vous savez, il m'appelle au nom de Jésus, papa. Bien sûr. Au nom de Jésus, c'est juste Moutuna. Papa, Bassi 4. On dit Babi Andengeni. Il y a son nom à Gomor. Au nom de Jésus. Hé, papa, tika. On a dit Babi Yomboti. Voilà, Midi, mon atout, là, Midi, mon atout, là, parce que, il y a une explication. Voilà. Un prophète, c'est lui qui donne des révélations. Un prophète, c'est lui qui démontre les choses cachées. Deutéronome 28, Deutéronome 29, il dit ceci. Les choses cachées sont à l'internet, mais il révèle ces choses un peu à leur serviteur. Ça dit quoi? Ceux qui m'ont à 50 ou 60 ans, Babomé à 45 ans, aucun allié de reporter. Esprit n'a écouté les gars. Ah, namoni maman, namoni, namoni, oui. Parce que à quel esprit de séjour de mort, t'es pas là, on lève maté. Il y a au tambour. Parce que yo basi wana yo boyi bango na makasi. Bakei sans cause. Bon, di bosso to moi ça di bosso, ce n'est que normal, nzamba bomi. Bravo Seigneur Jésus. To le biete Lamentation chapitre 3 verset 39 à 37 qui dit une chose arrive ça que l'Éternel donne. Merci. Deuxième moi c'est à couper les choses. Et comme il se fait. Troisième. Et comme il pelengendo. Quatrième. Et quand il a frondon. Aux hommes qui est frondon de côté. Hein? On doit venir mon sougou. Mais bien, vous connaissez. Osée 4, 6, mon peuple est péri de bac de connaissance. Et quand il y a ma belle. Hein? Naïlo kondengo na papa. Tango yo lali. Bango nyonso bakoya. Bazotala obo. Yango so dit ba film en Nigeria. Bon mon ba réalité mo spirituelle. Hein? Ba film en Nigeria. Hein? Ozoma moto, a koufi azolanda moto, azolanda mobile naye à cause ya biloko oyo. Ça dit quoi? Il faut toujours dans Matthieu 10 verset Matthieu toujours na mokana na Nzambe Matthieu 10 Autobi 16. Soyez prudents comme les serpents. Hein? Moi si mogo matou Samuel a koufi na voix ya Nzambe azate. Et je vous assure aujourd'hui, comme un prophète de l'Internet. Oui, mon collier, succès, mon succès, ma bé. Les locaux, on a Congo.
92%, 97%. Il y a des pasteurs, des saints dans la chante. Ce sont des pratiquants, les sorciers. Hein? Dans le lobby, 97%. Il y a selon. Ah, moi, je gire au nom du Seigneur. Oye bien on dit. Mais Nathalie prophète Naïbi Misala na bango bazo sala. C'est vrai. Hein? Bible Zobisabiso, Matthieu 7, verset 16. Hein? Vous les reconnaîtrez par les fruits avec les œuvres. Hein? Oh, bazo sala. Ba maquillonniste, ba magicien, ba franc-maçon, ba kotisi kindoki na église. Ba kotisi liwa na église. Ba église mosusu papa vendre par semaine. 5, 6, 7 dimanches. Ba kufa rabo. Mais place ndamba bazali bato ba kufa ndenge. Personne n'a pas le but que ça. Mais les gens ne parviennent pas qu'on se soit parce qu'ils sont aveuglés. Hein? Hein? Parce que 1 Jean chapitre 5 verset 19, nous sommes les enfants de Dieu. Il faut savoir que le monde entier est sous les mains du diable. Parmi les diables dans l'église, tu n'as pas de na jugé mon doute, sokinga, je reste célibataire, libérati, diwanana. En tout cas, prophète Ngefa Batubazolando partout dans le monde à Katia e-news télévision, où tu peux soulever point mokwana sur le mariage physique et spirituel. Qu'il faut pas kata cordon ombilical spirituellement. Physiquement spirituel. Voilà. Hein? Parce que là on est ça les matins. Sikoyo, bandeko bazolando na Katia e-news télévision, balingi baïba, c'est quoi le mariage? En réalité, le mariage c'est quoi? Ibala ezali lisanga ya batomi balé, oyo bayokani na nzotna molimo. Et puis, les balles où tu n'es pas en Zambie, dans le jardin de Nègre, Adam et Ève, se mariez-vous, se multipliez-vous et remplissez la terre. Vous savez les balles, et où tu n'es pas en Zambie, mais en Zambie, les balles, après ça, c'est mitan. Ndongo, vraiment. Hein? C'est mitan. Hein? Mais pas la personne, c'est balé. Et puis, ça, la personne est chrétien. Moi, c'est bon. Mon bal est bon. La jardin de Nègre, c'est bon. Mi balé remplacer la terre. Ça dit quoi et où tu vois? Ce qu'on dit la mortalité bandi ko kota. Bana bazo ku fait belé mortalité et là ko iza na kati. Là ba tu fa mon ango suspect. C'est ça que on avait dit ça. Merci beaucoup. Biso bali basi na biso dori na lo côté hein. Na zalita na veste malonga boité hein. Na boti bana na souffrance. Mais na comme okolo benzambe apesenga mo kwanga, apesenga lamba, apesenga motuka. À cause de Libala. À cause de Libala, na fidélité na Nzambe. Ndenge moi c'est nga soko moni nga zai na za kitoko makasi par rapport à moi c'est nga mais je ne peux pas lui refuser. Hein aucun moment na kozana ti comme ça liwa. Hein ata za la kawana mais azali ka pona bana na makambo avanda na ye. Hein mais quand tu me vois au moins moi c'est vraiment différent. Quel que soit mbonge na mon pépé jamais. Et ce qui y a qui moi je reste comme ça durant ma vie. Parce que na boyo moni ko finisa Nzambe na mutu. Moi le kameko koya moi le ko salima mais na boyi kombo na Nzambe e fingisa maka mikolo nyonso ikopesa bana na Nzambe malamu pese mutu. Merci beaucoup prophète. En tout cas bandeko balandi ya e-news TV toza bien na prophète Ngefa oyo kaka mais yé lelo en personne donc c'est quelqu'un qui parle bien ndenge déjà bozo yoka ya zoloba to bandi déjà ko tengama pona ko kita na masolo moi mokolo moi lelo na bandi ke bozo sepela na oye azoloba. Là je profite en passant pour saluer maman Rose la patrona depuis Nouvelle-Zélande, sponsor numéro 1 ya chaîne Yewana Penda maman Bambote na yo nadasi kozo sepela na oyo prophète Ngefa azoloba na minute na kobosa na pete maman Beniote na kati ya Autriche mwana ya poto tongo mwana poto tongo obena zo sala biso poto zala na kati ya ITV news maman Beniote mbote na yo pe esika ozali ambiance ezo continuer awa na prophète Ngefa to uti koyoka ligne de chroniqueuse na kombo ya Karine Mokonzi oyo makambo eloba maka kesio ye akoki kobala te abotaka te mais to moni abali aboti yo lobini na makambo ndeko omoni basangisa mafuta na maite biso to bato na Nzambe et au guide de kotaka makambo ya mokili makasi pour moi je préfère tout na makambo spirituel que tout na makambo église que tout na ngai makambo ezoleka na mokili lelo parce que nini to fungola bato miso ke bato bakeba pona ko préparer enlèvement église pe ko préparer siko nini basi ya temps de la fête mokonzi abala te ça me regarde pas et talinga tane lo côté abala et ko apporter ngai na
to mosabi moko bakisama te abala te ekolongola ngai eloko te abota elobeli ngai eloko te abota te elobeli ngai eloko te mais akobota te azali na libumbu aza na mabele mibale mais il faut bota mais pourquoi kolandelaka Karine Mokonzi aboti Karine Mokonzi aportaka na Congo eloko ni na ninge loko eko apporter biso na Congo tozotala lelo oyo qu'est-ce qu'il faut faire pour totombola Congo na biso pour eloko ndo sa ba konzi ba bongisa mais ozonga ba Karine Mokonzi pour faire na ba Karine Mokonzi parce que bato balobaka mabe contre ye mais sikoyo makambo changer oyebi Galates 6 5 elobi chacun portera sa propre fardeau soki alobaki na bato mabe te moi bato balobele mabe eza te Galates 6 verset 7 elobi ce que l'homme aura semé il moissonnera réponse est claire balobele mabe te non oyebi proverbe 26 verset 2 comme l'hirondelle s'envole la malédiction c'est à cause d'un sans effet alors soki oyebi cause ezali kozwa yo ekosimba yo ekochape na yo te pour Karine Mokonzi aboti Karine reine te Karine moi c'est Tshisekedi te pour Karine aboti il faut mokima Karine aboti motali boso aboti Yesu to aboti roi Baudouin vraiment papa aboti Yesu to roi Baudouin mais au moins bidoko mosusu bo pesa bato mosusu valeur o ezanga tina bo pesa ba benzi moko ezanga tina papa na kolingo ba vie privée na ngai c'est bon on ngefanga lobaka na bato ya zalaka nini parce que je suis un homme de Dieu mais Karine Mokonzi Christ Nzora pour me faire quoi namoni ezali sans impact et sans idéologie prophète Ngefa tozo kinde déjà na kochité na émission na biso tomoni après 25 ans ya séparation donc wenge musique bazongi ensemble o ekoki koza ba signe ni bango so ba mi viste papa bako sangana pa betelo bakei mais papa Wemba Koffi Olomide Evoloko Lai Junana basangana ba betaka eza ba contrat bango ba signé mais baza bana nyoka bako yoka nanga mokolo moko te sima ko sisa ko beta ndule wana bako pandana bako zonga position na bango eloko nango biso ngwa moto mabe achanjaka te pesa nga le sako balongola ka nyoka miyoyo te bango ne ba nyoka te en tout cas bandeko balandi ya E-News TV là ce prophète Ngefa tozo chité déjà tozo koma déjà na suka ya émission na biso mais prophète Ngefa bana ya en fait ba fidèle abonné ya E-News télévision baza partout dans le monde balinge pe bayeba mboka actuellement RDC ezotambola ndengeni bon na guerre oyo na ko bisa bango loko moko au monde quoi guerre buni na Ukraine lelo en Afrique bitumba to esili comment ça mais bango ne ba finir ça ba trouble na Afrique Boko Haram ozoka bango lisusu Kadeko ozoka bango lisusu ba rebelle tu abiso ba na yeso ozoka bango lisusu ba pays wana oko ba chema ka Ukraine mbongo zokende kuna bango ba chaka biso trouble yango moni Poutine abimi aye na mission mosusu bato bo comprendre Poutine lelo lobité Afrique kimia nini moka terroriste ça fonctionner ça dit quoi Éclairage chapitre 3 verset 1 à 4 chaque chose a son temps Macron bani kolela ça va toucher l'économie française oui le pays kozala le plus pauvre en Europe c'est la France comment ça mais nous sommes prophétiquement force ya mokili ekozonga na baguerre bazobunda ekozonga na Europe mais boke bana Russie Russie a fort à une économie mais mon force à économie mais on continue lutter contre à défier Europe mobile à défier l'Union européenne à défier mobile autant même États-Unis bon moi que ma caméra ça m'a mais permettre parce que Bible biso na Ésaïe 45 verset 7 j'ai créé la lumière je donne l'éternel je donne la prospérité je donne la diversité c'est moi Dieu nzambati qui na mokili boye banzambi bobongwama ezali ba avertissement ya nzambi omoni Goliath nzambe na bimisa Goliath pour alakisa ete Goliath anyoka ba Egypte ba Israël oyo bakotaki na masumu oyo bakotaki na mabe oyo bakotaki na mbeba pe na bayeba yesima tango bakei koluka nzambe bazongi na recherche ya nzambe ndenge Bible zoloba Esaïe 55 verset chercher l'éternel là où se trouve bakamati Joël chapitre 2 basai repentance nzambe bazobimisa David ndakwesa Goliath
Hein? Tu sens ça? Ça dit quoi? Bitumbo, ce sont les combats prophétiques. Il faut bon ça là, beaucoup d'attention. Makamomine ne kobi manamoki. Très bien. Et kobi manamoki. D'accord, par exemple, Union européenne tellement qui a soutenir l'Ukraine. Et trop qu'elle a Ukraine. Bango tout. Tant qu'on a dit guerre, bango tu vas ça ni. Moi bendana. Mon doit permettre à mon ami, c'est Dieu. Ça dit quoi? Et là yo ozolo bananga wa. Mon kilima beleki. Nzambe go sepela. Yo za mobali. Baye basali yo, ba special fumangani ya mwasi. Nzambe go sepela. Balongoli yo mobali na yo. Balongoli yo njobinyo selongo. Ba du fumangani ya mwasi ba tchei. Lobi na ole kana camion na voiture na fingi nzambe ali misangai pede moko c'est vrai ça na moto nzambe ali misangai na ngai moko te et pesi ngai kanda na kita na swaswa na mino bato ba boma mokili bango amati na moto atie ba poudre atu ke de se pas la tia ye wana na moto et salinga foin na motema. Mais ce sont Ephésiens 5 verset 6, ce sont les gens qui portent les colères internet sinon quand dans la maison qui te na bato wana hein ma belle qui na mokile belé bato ba komi ba mboa ba komi ko coucher na base hein ko botisa bango à cause ya mbongo 1 Timothée chapitre 6 verset 10 parce que nzambe na lola Proverbe 15 verset 3, les yeux de l'intérieur tout liés à cause de hein? Je crois que Dieu n'est pas content de ça. Il y a un moment où Nzambe a exterminé mon kiné, mais nous sommes dans 70 semaines dernières, nous avons une semaine prophétique et nous avons attend de la grâce dans une semaine horloger et télémine Israël. Tout passer dans 100 ans de la grâce. Soyez 30 de la grâce, mais Nzambe a exterminé mon kiné parce que Mabé et l'équipe. Esaïe 59 verset 1. Ce sont vos crimes. Vos péchés qui mettent la séparation de Dieu et les hommes. Mais nous qui s'attendent à armes nucléaires, côté. Baleine contre 24 éléphants. Détruire moto. C'est vrai ça. Comment? Mais dans le lobby, hein? Sur le quai, pas pour Manjoku. Sur le quai, c'est pour les hommes. Mais entre autres temps, on va s'affronter. Nous côté mutazo kufa, baleine te mutazo kufa, mais batunde batubazo kufa. Mais dans le lobby, bilo qu'on a basali, on dit qu'on peut détruire bateau. Non, babanyamawan. Ok, bango bazami nene ko le kabiso bateau. Ce que au président Poutine a réussi à ça les aliments l'âme. Parce qu'il y a des bateaux kufa au Toyo qui ba éco qui est na frontière habitants ya Ukraine au bazo lingaba kota na Pologne. Donc bazo boya ko kota ba noir, bazo privilégié kaka ba blanc. OK ba pe na média ba noir bazo bima. OK ba na ba média, OK ba na ma média. Exode 20 verset 7, tu ne portais pas de faux témoignages avec ton prochain. Ba meka ki diboso. Pour président appelle ça qui loi moko martiale, on dit ceci, de 18 ans jusqu'à 60 ans au ko bimate. Il faut au Bunda pour n'amboka na yo. Hein, parce que monde ba noir ba ki pa na bango tout cela, mais nene bozo kima boye ko bunda. Dans le président bango moko ya Ukrainien zolo ba été à 5 na monde mobimba ba volonté ba ya na Ukraine. Hein, pour ba ko défendre l'Ukraine. Ozomona. Alors, soki ba sala ngo tango ya raciste et si là. Dans la colonisation si là. Donc ba pays occidentaux vraiment ba condamner ba acte wana. Les autres biso été ba ressortissants gambiens, ba guinéens, ba marocains, ba bandits ko bima ba zonga na mboka na bango. Ba sénégalais sauf o ya biso ata avion mo ke ko so bango te, to yebesika bazate, to wa peut-être ba kotsema ba avion ba sénégalais, to ba avion mususu Nzambe moko moto ayebi. Merci beaucoup prophète Ngefa tolobela siko mboka na biso Kinshasa. Gouverneur Gentini Ngobula depuis azwa ki pouvoir donc tozomona bato bazolo bagay. Gouverneur Gentini Ngobila. Ah papa gentil. Papa Gentini Ngobila. Gentil. Papa gentil. Gentini Ngobila c'est impoli. Ah papa. Voilà. C'est impoli parce qu'il faut qu'on a biloko nini yazo sala. On de ko sala. Parce que ba kinois peuple bazolo bagay azo sala elokote. Alobela ki kini bopeto. Kini bopeto ngo tozomona na Gombe na ba commune misusu ezate. Azo sala nini oyo bato bazomona. Bon, merci beaucoup notre Nzambe frère en Christ.
Nzambe apambola yo. Amen. Na ibete même na poko na côté liloba Nzambe ifana loba bosolo. C'est ça. Parce que Jésus c'est la vérité. Jean 14 verset 6, je suis le chemin, la vie et la vérité. Soko lobi kaka kini bopeto. Ezaka na gombe pamba. Eza salité, oza mutema mabe ko le quand même kaina. Mais eza réaction à peuple. Il y en a été mais à peuple. Peuple andimaka te. Mosala peuple ngwana. Yo moni moi sandima mobali. Ado somé bimeuble. Hein? Omoni Kabila. Ça bête maman dit mbata ba longo nga kuno saka ngai nini. Mais le maman Kabila oteka ba fufu lelo ya kuma mengonyo soza nango. Parce que awa na Congo dans la 4 boss. Natangelo bango. Ouais. Premier boss avant de maman ezali président Tshisekedi. Pourquoi Tshisekedi? Asimi banque centrale, asimi gouvernement, asimi biloko nyo, c'est lui le patron. Deuxième patron na mboka oyo ya Kinshasa. C'est maman Olive Lembe. Comment? Pondo dia comme appelle ça maman Olive. Égal ya nani? Maman Olive mbongo, maman Olive Lembe. Troisième boss na kati ya mboka oyo. Non. Premier boss na mboka oyo, ezali président Tshisekedi parce que c'est lui le patron. Il y a République démocratique du Congo. Deuxième boss na mboka oyo, ezali Kabila Kabange, Shunarambo, Motamande Fapembe, Motamasasi. Troisième boss maman Olive. Quatrième boss na mboka oyo na yebi ezali Jatini Ngobila, papa gentil, mon pépé ya sika ekumbaki ya Noé, mai mon pépé bale. Soko boy mai papa, okosukula na mai. Soko boy mai okolambela na mai. Soko boy okolambela na mai. Okena wese okosukula na mai, okoboka mai ye wana. Ça dit quoi? Quand tu parles maintenant, qui dit peut-être zeka na oyo, na Gombe, na ba. Na tango ya Kimbuta. Capitale le plus sale du monde. Parmi les Congo Kinshasa. Les gens sont sales du monde. Pourquoi? Ngo toujours subir les lots. Ils allaient gestion, il y a ville, il y a Kinshasa, il y a Mabé, il y a Kimbuta. Kimbuta a salé à plus de 15 ans. Aïe baba ko kabambongo ko sala batapage makambo nyonso mbongo na pe perdre. Aïe baba ko construire une ville à Kinshasa. Mais tant qu'à Sali Boulevard Kimbuta. Bon. Ceux qui arrivent à construire tes mains à Tongi Boulevard Kimbuta. Boulevard Kimbuta y a Moko, ils ont côté l'autre côté. Nani. Na 18 ans de pouvoir il y a Sali papa. Tant qu'avant et quand même ils allaient quitter au outil bien Koloba que peuple Alinga donc peuple Andimaka Mutute. Mais il a fait quelque chose d'important. Est-ce que on a eu aux zones d'Imaïté? Aux zones d'Imaïté. Oui, na tike le Oloba. Je suis à Kimbuta, à Kabila, na 18 ans, Congo, na richesse, quand on va à Dubaï. Comment? Mais on a commencé à commencer aux intellectuels. Parce que ma question tout le monde on va bourrer Oh, et n'endegni. mais si on est intellectuel, tous les diamants, pétrole, cuivre, uranium, tous les forêt, tous les mailles, tous les Congo est réserve mondiale ya biloko nyonso. Stanford, nous sommes là, on va parler tout ça dans le Rwanda, biso ndeto bimisa carton. Richesse wana tout est content na awa. Yo mona Singapour. Singapour a pris le pétrole pambati. Hein? Mboka de Singapour na kitoko ezati? Construction mona France, Belgique, États-Unis, ce sont les anciennes constructions. Là la ville moderne des Asie. Ville moderne des Asie, qu'elle na Pékin na Chine notala. Qu'elle na Japon. Donc na Singapour, donc na mboka tango Dubaï. Na pays mo suez za pembeni ba Koweït. Ça dit quoi ba na pétrole? Na gestion ya mboka. Oyo bango bazwaki. Parce que ngana comprendre Kabila. Kabila za Rwandais. Akoki ko sala eloko moko na mboka na biso ko malixité. Leloko zo lula Rwanda poto ba s'organiser ki. Rwanda za nani? Même banyama na bango ba dire même titi pa ba katsaka na Congo. Ba matiti bango za mais Rwanda za nani? Guerre zo kufila bango ni richesse ya biso. Ba mboka so voisin ba tomi mboka na bango. Pour la richesse na biso. Mais Kimbuta était là comme gouverneur. Mais qu'est-ce qu'il a produit ici? Qu'est-ce qu'il a produit ici? Boulevard Morondozo a 18 ans de pouvoir. Na ko pesa yo. Kimbuta azani même ko bonza nzela. Oyo zo ngwa yolo te campus. Akoki yango te, yibunu banza ngezaki yo.
akoki yango te Kimbuta abzangi même kolongwa saite na boulevard les 30 au moni boulevard oyo ya biso ke nana oyo ya na salité bali akoki yango te Kimbuta na même awa na kati ya nini na Victoire libuluma nzengezaki wana aboki babiloko combien rien ngobila ye atie yango ciment ngobila soki lelo biso tozalaki awa ngiringi yaki na valeur te bumbu yaki na valeur te Sénégal na valeur te ndako ya chambre na salon na ngiringi yaki ba $70 $60 même mutamam $50 chambre na salon na ngiringi na bumbu ezali combien $30 deux chambres na combien $35 $40 mais lelo atie banzela ba valeur côté misala zo sale ma papa lelo biso comme na ndako ya chambre na salon $5 quelques amatisi yango apesi yango valeur osokomona ya misato tala ndenge azali kotonga azotonga banzela na biloko nyonso ya minei lelo nazo biso ete plus de 500 camions eye uti Turquie ngai na okene bongo na bilili oya kokoma balabala mosusu ezo ko aspirer même bazelo akamati biloko basalite tout ezalaki ba poubelle asali industrie munene na maluku pona ba recycler yango c'est bravo à ce monsieur là monsieur to o izino maluku azo combien de travailler ezalaka biso bana Congo bakibuta na 18 ans basalaki ni folie ozokomona deux lelo zando ezotonga oyebi ke construction zando ebandi zando lelo babanda déjà construction na yango et puis bakosala marché moderne au monde na Pékin na ba Japon na ba Tokyo ndeng na tuneri bango bakosala ba 4-5 étages ça dit quoi premier gouverneur atiano éclairage public ça dit chatini ngobila lelo quand même so ok na ville ozolo ba lelo boy na butu ngana na ba image o ba oui porte ngo sur porte e komi yango mais Paris batongaki yango mokolo moko te est-ce que ngobila jatini ngobila papa gentil mon pépé asika ibale mpela tout la nina bengai 6600 e gaisola nyoso nakai yo yeko e gaisola les grands gaisola c'est papa wana les autres sont mon asiko nini quand même les choses évoluent quand les choses évoluent qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant donc ça mon position en temps ni to le baka mabe au monde y a toute campagne il y a dénigrement en boka na biso papa Brazzaville ba cité mo suyo ka mpila wana so okay et ba villageois village mais ko na ba réseaux sociaux na bango ba kotanga ya ngote bazo ba bolumbu ya mboka na bango mais o ya biso ko makaka eloko so malamu te est-ce que Brazzaville ki Kinshasa Gabon les Kinshasa na kitoko ba pe Cameroun les Kinshasa ba mboka to les Kinshasa non ce qui monte ça les loko ya malamu papa il faut applaudir parce que na mi mandat a sali mi mandat 2 ans et demi oh il a sali 2 ans et demi talaba misala zo sala il faut comprendre yango papa les loyo à part ngobila ngala ba un grand fonctionnaire de l'état un homme à féliciter ils allaient Gilles Alingeti il chef Magazo kanga mibi wana zo tia bango na tribunal bazo kolongola bango mais il fait son travail et ça très batonyo ça gouvernement ba bête mais ba mibi baton na gouvernement batangoto bo baton na gouvernement batapeleka tu pour so baton na gouvernement bazo yiba lokola ba lingi ko ba camere baton na gouvernement détournement de millions chaque jour peuple ça ko se retrouver té mais tâche chef d'état pesi Jantiningo binan pas quand tout la nina bengai et gai sola ya munene quand même il faut applaudir parce que ngana mwini ngobila te na kutai na été mais misala na ye nde pesinga na lobila yango lokola Jean-Baptiste yaki pona kolobela koya na Jésus. OK, merci beaucoup prophète Ngefa. Bandeko balandi ya E-News télévision Tokomi na suka ya magazine abiso wana bien ezala en fait ezala qui prophète Ngefa en personne autouti ko solana sur les actualités qui circulent. Bon, prophète Ngefa mot de la fin pour tout qui ça pour na bakinois oyo bazolando ba obazolo donc ba obazolo ba ke prophète Ngefa asali et l'autre côté qu'est-ce que okoki ko loba na bango pour tout papa ba ko sa eloko ndenge nini 18 ans ya kabi ya pouvoir ya papa ya Kimbuta au sommet comme on est ko tsheba mise bali ya kolia li kofi et betaka li Congo te asaka hôtel ya gouvernement ici
batongo CCZ. Tanga ndako batongo kwa Suzacom. Tanga ndako batongo kwa RTNC. Ce sont les gens qui étaient venus pour prendre de l'argent, pour s'amuser avec ça, pour s'enrichir. Hein? Inutilement. Mais bagi na souci à Congo te. Pour ça bagi na souci à Congo, tonga Congo ville moderne. Mais Nzambe ayebi okosala, Nzambe ayebi oya kosala, Tshisekedi azawana na gouvernement to bane batunya sur mabe longola bango. Hein? To boy étranger. Ba ba ni na minya te. Tokotonga mboka na biso. Hein? Toi na mboka msuta ya Congo, soki tu appuyer yango te ekozala malamu te. Na lobby c'est ko bosolo, rien que bosolo. Na pesi mbote na kati ya président Moda Kolo Apambola ye makasi na pesi mbote na Eric Lele boss de boss Mamboli de Panama mosala kitoko kitunga wo to pesi zusu mbote makasi na ACP au moins nga mikozoya na simbi kombo nazo kombo la balabala boka moi parce que je suis un patriote na limbo kanangai pour moi nga nazo kombo la nazo lo kotabasa biloko et le monde baninga to pesi mbot Suisse na Genève surtout Papa Ngefa ancien boga roi de Borsalino na Suisse Kolo Apambola Papa Ngefa roi de Borsalino yozala nango et puis to pesi mbote lisusu ya makasi ya koleka na Stéphanie Mbidi na kati Angola o bazo landa mboka bango malamu ba bisoki ngobila bongisi na kinto kozonga to ba kinwa ba tambanda te et puis mbote ya suka na iko pesa na oyo tolobi prophète Ige musakoli na kati ya Italie oyo pinda mwana oyo ya mafuta ya sika ba bebate oyo basimbi kisi te oyo bazobondela mpe mbelaka ezosalema Kolo Apambola ye e mami bomolo tokobonga te na kati ya mboko batiaka mai na bamasuwa na biloko na mai na Anvers Kolo Apambola ye surtout mobondeli munene Babi Kabala Nzambe apambola bango oyo batikali pese loko ozwe loko pour 2022 hein ezali ani ya masekite toko pesa bato bajalelo oyo natanga likambo bayebaka bato te box likando na kati penza na italien Kolo Apambola yo surtout président des présidents wa Roma na suki wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bandeko Balandi ya E-News Télévision, c'est la fin. Je pense que Tokomi Nasuka ya magazine Abiso ya Mwalelo. Et c'est là qui bien le prophète Ngefa en personne. Boruti Koyoka o Yunyo soit lobby. Bao Bazolo Bake Gentina Zo Salelo Kota en tout cas. Bolandi na Bokebi Bo comprendre. Je pense que portez-vous bien. Je rappelle, c'était bien moi, Plati, Maestro Lukao, l'intelligent du travail, votre humble présentateur Nakati ya E-News Télévision. C'est la fin, tout est bien, qui finit bien. Là, je salue également Lussou, le patron de l'entreprise Papa José depuis Nouvelle-Zélande pe na pesi susu mbote na moninga nanga vraiment ya bomwana depuis France Josepha Bisika Yozali mbote na yo pe na pesi susu mbote na la chroniqueuse de la taille Julia Mandala le mandaloso de la presse mbote na yo Bisika Ozali et puis na pesi mbote na ba fidèles abonnés na biso nyoso ya E-News Télévision. En tout cas portez-vous bien botika la brancher scotché na chaîne na biso E-News Télévision bokozala de suite bo s'abonner bo liker bo commenter. Je pense que tokokutana à la prochaine na numéro mususu. Bye.